totika ko encourager, totika ko bebisa bana biso, totika ko bebisa bande ko na biso mbali quand il se comporte mal et nous sommes là pour les appuyer. Na mabe. Hein? Bana oyo ko bokola mwana de 0 ça comme na une année. Yesa bokola mwana. Bana nde basala ba fièvre na butu, on même hôpital na butu ba lala te bokola mwana. Bino ba passe bokola mwana. Que mobali moka sundolela kwa tikela ko bana bokola. Ko bi stress au bokola bana. Botika ko encourager ba sale comportement. On y a ba sale comportement na société na biso ba maman photo telemela. Bokoli sa bana samba papa bana ba okola bazala ba stress. Bana faut que tika une école. Moi na faut ça c'est devoir. Moi na so azana match faut que kota la match na moi. Si ko ye 12 banana abokola ba ondeni. Abokola ba ondeni. Afute la ba en classe. Bana ba okola sans amour paternel. Si ko makambo société biso tolo ba kaka, mibali c'est normal. Bango ba botaka. Ba botaka ba nyoka abimi na mokili mi bokoli. Abimi na mokili ye moka komi sokola. Hein? Ba maman ba zoba ba seme ki mi te mama be. Bo changer. Bo changer ba ma bokilo ba bokoli bana lokwa ba nyama. Bana bazanga ba principe na vie. Ba pesi bana ba mibali te esprit à famille. Ba yeba ke non soko botisi mo na fo, o botisi mo si fo bokola mo na mo sina yo. Bo changer comportement bino ba seme ki mi te mama be. Bino ba maman bokilo mi te mama be. Bon changer biso basi nous ko changer comportement mbali ya babe. Bon là c'est normal. Ako botis aboti ba taba. To aboti ba nyoka. To mwana na besoin mais libele, aza besoin que classe, papa ça c'est devoir, 12 enfants ngo ake noter ça asa ba devoir na banana. Nazo ka kana nzambe. Yaya. Golbine, boya di bala. Webini mama. 12 enfants, ngoso ba yebani te ton ba kwa ba tina travazemi. Tala papa le ro sala. Tiko mama na lobi ya mama na webi peni elo musuni. Oko bala no mobali pe 12 ans mais famille pe balingi epete. Elobi ya mama wana lobi non famille balingi Golbin te. Bazala complexe envers Golbin. Mais na lokoma ngana loba moni famille ya champion de bien ya champion maman okuti balingi Golbin zela to banda na mama Daline. Oui, papa. Vas-y. Bonjour. Vas-y. Justement, je voulais intervenir pour quelque chose. Moi, smoka tikali koloba wa. Après toi, c'est moi. Brazzavilloise, Congo, Mibali à l'autre là, Bazamabi. Quand tu es en train de dire quelque chose, pesa avis d'ailleurs, ne mélange pas tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde moto Bazamabi. Donc, Nyamamoka Koko Fings Abanyamanyo sur tout. Le problème, on est en train de parler, Ezak Golbin, Motona Mobali na Yewana, champion Wana, Motoba du problème. On doit parler pour Golbin et son mari. Le problème est que ma belle-mère n'a pas mabé. Sa belle-mère a vraiment mabé. Aza vraiment mabé maman wana. Parce que ce qu'on me kobo ta moi on dit moi na yo akinuko bala moi si oyaza na réseaux sociaux il faut bon supporter na tout. Okoko luka ko yaka kate tout ton nakata ndako ya mwana na oya ko gérer ke foyer ya mwana na yo. Parce que mwana wana aza déjà na bana mususu aboti na libanda. Il faut zala na motema ya ko supporter mobile oyaza na bana belé. Akoko ya kate subitement kaka koya ko dwa mwana na ye si y a un problème oyu ko dwa mwana ne parce que Golbin n'a même pas de maman ici. C'est pour cela. Ce qui maman Golbin peut monter ka ko réagir bon maman na ngaya na réseau sociaux pour na yo ko finga Golbin. C'est pas normal. Biso baba belle-mère botuto boti bala mi bali. C'est pas normal ce que nous on fait pour nos enfants. Voilà ça la question maman na ngai. Pourquoi ce que bino mo ba Brazzaville bobala ka mi bali na binoté pourquoi? Si tu bala mi bali na bi na pesa mbongo pour majorité vraiment bolinga mi bali na binoté bobala ka mi bali msusu pourquoi? Mbongo ya repesa ko bala lokola l'autre ya bolinga ko fanda mana mi bali na bino vraiment ndenge bozala ka nga vraiment na kolinga ka Béninois ba Ivoirien. Mais problème est ça lokola comportement ya mama ya belle-mère ya Golbin oyo. Ezana mama moko ta kokondima mwana na ya bala mobali wana. Ezana mama moko ta kokondima ngo.
C'est pour cela, parce que ce qu'on me comporte a déjà dans mobile, au moins, il m'a comportement. Ngalanda émission moko Il y a pardon belle-mère One, tapoter les lives la famille, tapoter les lives pardon. Ngalanda émission mo balobi ke mibali ya ba Brazzavillois balingaka bino te parce que bino bozalaka lolendo, bino basa Brazzavillois ya, bozalaka lolendo, bozalaka bolingaka mibali ba maltraiter bino te, bino bo vivre à lokola. Ndenge wana partout, ezana mwasi moko ta kondima mobile moko oyo aza asala ke loko moko te. Bango balobi balingaka ba femme comme zela pardon maman. Zela sisa pardon, zela na sisa ka. Balobi ke bango balingaka ba femme ya Congo na biso ya RDC parce que biso tozalaka respect, to respectera mibali mais bino bo respectera mibali na bino te. Ça veut dire que bo mankaka mibali na bino respect bolingaka te mibali ba matali kolo na bino. Papa, na posé ka question posé après na ko reprendre. Est-ce que na kin kuna eza basi nyonso tout monde pas respectueuse? Biso basi na biso ba respecter mbali à 100%. Na tuni yo, eza basi nyonso tout. La majorité non. C'est faux papa. Ce qu'on me colle le bagage. C'est là que ça répond. Écoute-moi d'abord, tu m'as posé une question, non? Opposer une question parce que Zela pardon maman, on a posé une question, yo ou reposer une question. Il y a un autre que nazo répondre. On a dit que majorité à basi na biso, majorité à basi na biso ba respecter mbali à 100%. Ba c'est la culture na biso ya kala. Mais papa c'est faux parce que ezana basi ebele na mboka na bino pe kuna baza pe bitula. Ezape lokole pa na biso pe. Non, ozo comprendre. C'est partout dans le monde entier, papa. C'est partout dans le monde entier. Ezana moi si moko Zela pardon maman nanga. Tozo se comprendre. En fait na lobi boy. Basi na biso ba respectera mibala à 100%. Ceux qui mbala obi arofanda fui. Biso ceux qui basi na biso bazo bala te parce que biso to trompara bango. Biso toza ba malhonnête. Biso mibali to ba malhonnête. Zela na sisa pardon. Toza ba malhonnête. Biso yango moni basi na biso batulaka yango basi na biso bano bala mbali misusu. Mais ceux qui biso toza ki sérieux vraiment toza mibali momba ya sérieux vraiment mais to bala basi na biso. Skoyo les premiers années bino sikoyo bo respecter mbali na binote na landa émission wana soki tembe pe na chelio babi ke bino bo respecter mbali na binote yango mibali na bino ba bala basi na biso. Majorité de mibali na bino ba bala basi na biso. Basi na bino basukaka na bango wapi, c'est ça le problème. Parce que quand tu épouses une autre femme, pour dire que ta femme, y a beaucoup d'ailleurs, azana respecté. Ok, quand tu as moi si moussou, mais comment on a bango chiwapi, botika ka bango peka ka disusu. Donc tu ne vois pas que. Botika bango te ça soit bala kasi moi si na yana congolais. Maman, dit comment des nani? Antoinette Azakinoise. Antoinette Azakinoise, c'était Antoinette. Azakinoise maman, Azakinoise, t'as le roman au fait au yoka. En tout cas, merci beaucoup maman Nangaï, merci beaucoup. Tu passé sous parole, tapoter les lives pardon. Testera, vas-y. Est-ce que yo ko encourager Golbin afanda na libala ou bien aboma libala wana? Alors Bozoyo Kanga. Tozoyo Kayo. Bonjour. Vraiment ngana lina rebondir. D'abord pour commencer, puisque poser une question parce que ngana yeli likamu mosusu. Pour nanga en tant que moi si par rapport à parcours on a yo qui a champion ce qui a parcours à ma BT n'a encouragé en kangamote maba bongsa ça peut le faire ok mais par rapport à parcours bozo kanga par rapport à parcours il y a champion par rapport à parcours à champion j'ai l'impression que ça va se répéter à changer naïté Golbin à Rolexa Tangwa Pamba elle va se faire du mal pour rien pour moi ok voilà premièrement Nalina rebondir nandeko na biso à l'état qui avant moi je suis vraiment déçu na comportement il y a Congo Kinshasa bandeko na biso raisonnement na bino ezama be makasi. C'est-à-dire que nga ba Congo Kinshasa on a yebi bana bolingo. Balinga ka baninga. Ba kanga ba propos aboete. Pourquoi tenir ces sales propos? Koloba que biso to nyoko biso mi bana biso ba nyoko la ka ba kinoise. Biso to za ba orgueilleuse. Biso to za boye. Ba bala tant to zo ka basi basi na bino. To sala ka bango mabe mais c'est méchant. Boye bi combien de kinoises bana Brazzaville? Bana kacha mabala. Moi qui vous parle, Nana moi c'est un Nokonanga, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont ensemble, ils ont eu 4 gosses. Moi si on a yakana moi na moko, moi na wana lelo comme il a 24 ans.
Azui bac na maboko na biso. Azui abiyaka na l'âge de 8 ans. C'est dommage quand on parle comme ça fend le cœur. Mais franchement, ça fend le cœur. Pourquoi vous en avez raisonnement, wana? Que mi bali na biso, mais ebele na mona na ba TikTok ba ba déception ba finga ka mi bali, mo bali a sali e boy, ba bengani ye, o aboki bilamba mi bali na libanda, ba kinwa ebele. Bino na bino. Mais ça veut rien dire. Un homme reste un homme. Azala Kinois, Azala Ivoirien, Azala Congo-Brazzaville. Excuse-moi pour le terme, les hommes sont pas dignes. Les hommes, baba cochon, baba batoma bé. Baza le club nyama. Qu'est-ce que vous dites pas que nous, les femmes congolaises, tozana ba déception? Moi, ça fait 16 ans de mariage. Na botu moi nanga liboso, na congolais na biso kaka. Il y a le deuxième pena congolais. Mais vous savez ce que j'ai dû endurer? Ou j'endure? Na marié officiellement d'autres makamoto, na mon ninga congolais. Mais ça veut pas dire que c'est rose. Arrêtez de raisonner comme ça, c'est quand même malhonnête, c'est pas gentil. Et ça la passe. Golbin, c'est une fille que j'admire beaucoup, je l'aime beaucoup. Nana Congo Brazzaville, mais na lingaka parce que ana makamomora sala ka ngai pe za nature na ngala linga ko sala bongo. Na sina voir na mobile na mais franchement toko bunda to ça même ba combat kuna bana ba ya ko séparer, c'est on a un peu de même nature, ça veut pas dire qu'elle est forcément comme ça. C'est son côté ya ko sakana, chacun de nous a na ba côté na ye. OK? La déception c'est tout le monde. Les hommes ils déçoivent tout le monde. Parce que nous avons besoin d'indexer wana. Mais moi, je peux commencer à citer même les TikTokeuses qui sont sur TikTok et ont reçu des déceptions dans mes balles na bango à Kinois. C'est pas gentil. Non, 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 on a rebondi sur le sujet. Sujet, il y a des personnes à répondre. Maintenant, à répondre. Maintenant, pour dire ceci, pour chuter, je vais dire. Arrête, maman, pardon. Zéla, la question, pardon. Zéla, la question, pardon. Est-ce qu'en a Brazzaville, bino ba femme brazzavilloise, bobenga rabiso banane, bobenga basi na biso banane. Basi na bino banane, ça veut dire. Comme yoka comme Zéla ceux qui moni moi si à congolaise ya biso ya ngamu na nzela ceux qui azolo balinga la ne ya biso yoko benga e banani okobenga e nani na bino Zaïwa Joba oh mais n'importe quoi okobenga e nani okobenga e congolaise non mon nom les appelle qui doit Congo Brazzaville moi personnellement mais frère je te dis que attendez madame s'il vous plaît pardon. Dans l'ingaki oloba vérité. Nga na oti na Brazzaville, il y a pas même 2 mois. Témoin, Zéla, pardon, s'il vous plaît. Ba benga rabiso ba zaïroise. Na ba zaïrois. Jamais Congolais à la majorité hein. Congolais à Brazzaville a benga yo Kinois ou bien benga yo Congolais à Kinshasa ou bien bengo RDC, ou bengo zaïrois. Et ça déjà manquement à respect premièrement. TM, s'il te plaît. S'il vous plaît. Pardon. Zéla, pardon. Et ça déjà manquement à respect. Dans le bas, on a ça dans vidéo. Bassi, nyonso. Majorité à Bassi, il y a Brazzaville. Majorité à Bassi, à Brazzaville. Balingaka Bassi na biso ba congolaise te. Parce que mi bal na bango, bayaka ko bala Bassi na biso. Balobaka basi na bango bazalaka mal poli, basi na bango bazalaka salité, basi na bango balataka bien te. Basi na bango ba vivre à l'époque, lokola na époque ya kala. Ba vivre lokola ba koko kala. Yango balingaka basi na biso. Na yoka yango soki te menache émission wana sikoyo zela batindelanga, émission wana sikoyo Brazzaville mtu azoloba yango. Et boye bien on peut très bien. Et c'est ça oyo et ça la peut conflit que bino bolinga basi na biso te mais on est vraiment sujet te sont vraiment na sujet bongo to hein to kende vraiment vas-y maman to yo ka ochite maman au fond la micro na pardon ya maman chite te na belle sœur nanga papa hein non pas sujet maman donc maintenant pour venir sujet c'est comme opposer la question pour nanga Golbin, ils ont motema, mais franchement, Zamba Sungaye, Atika Libalawan. Parce que na yoka qui peut belle-mère ou ceux qui nani nani qui lobby, j'étais vraiment énervé. Zamba Sungaye,
hein, libala bolingo eza compliqué. Mais franchement, prière nanga, nzamba a sungaye, atika moto wana kozwa toujours moto na ya bien. Merci beaucoup. Mobile na ya bien, c'est tout. Merci beaucoup, maman Nanga. Merci beaucoup. 1%. Bonjour Yaya. Bonjour Yaya. Tapoter les lèvres, la Nicolo famille. Belé. Oui, en fait, Yaya ngakutu mvua nangiza na mukeba makambo na ngaku. Grand frère, premièrement, Nanyana Loba, ba Brazzavillois, déjà, Kobala ba Congolaise à Kinshasa, ça a mal vie et pas na bango. Na famille, ceux qui babali Congolaise à Kinshasa, sur 100% y a ba membre à famille, peut-être moko kaka. Et ça l'a déjà mal vie et pas na bango. Et ça a déjà l'homo ya mabe. Ba koki obala Congolaise à Kinshasa te. Yango moni, ba zalera tout le temps, ba rabé, ça rabiso tout le temps. Babala kabino ba deuxième femme, c'est faux. Babala ba Congolaise à Kinshasa, ba deuxième femme te. Balingar balo, ba bongo po ba rabé, c'est bino. Donc, déjà, Golbin déjà, makamne yaka, belle famille oh ba mataka na live même yaya ya mobile s'occuper oncle mobile azaki s'occuper na Maroc a mataka na live famille déjà ya garçon oyo yaya ba mata na live bazo finga linda ba simbite maloba mabe mangala mabe ba live a liboso ya makamna bango yaka la fille wana moi sine ba balana il faut mon famille ba mata grand frère kutu soit déjà grand frère batela ba live nyonso ba belle sœur ba pesa fille wana ta respecter batu ba yebisa Golbin libala oyo mobala za bana 8 ebima bana 8 série wana ba live ezo salima batu ba okomila Golbin tika déjà tika mobalo azabieta tika bana tina Brazzaville vine yangwana déjà mobali abima na basi ebela lelisaka basi aza déjà na poka yaya yo ovana mobali ya bongo ndenge nini. Deuxième chose lobi na moni na live à Madiva bozo comparer bamboshi bangala depuis ka bamboshi bakoma bangala yaya yoza mungala okiko epsa Madiva kata makamwana tepe ba Brazzaville ba mata biso bangala depuis ka bino na Brazzaville bozala na bangala déjà bino bomuli ba mibali na biso bangala tozalaka bongo bino bamboshi bo uta soki pe oyo kuna bo uta sope ba Côte d'Ivoire bino bozala bangombe bino bozala bangwaka bino bozala ba mongala biso bangala bazaka ba mongo te ba mongo kutu baza ba na mongo to binga bo bangala po ba partage ka province moko na ya province Équateur biso bangala baza ba ngombe bino boza bolobaka kingombe ozotika pena Madiva na moni biso association na biso faut porter plainte pour azo lobaka makambo ezanga tina il faut qu'on tinde les lettres. Comment ça ba Brazzaville ba mata pe biso bangala ya Brazzaville ezala mbala suka ba Brazzaville bozala bangala te ni bozala bangala te boyo que c'est l'école na biso soni et bi malwa moi mobile azamboshi ya uta Côte d'Ivoire kuna boni boyeko boza ba comportement ba West Africain bobala kana no 4 3 5 femmes eza la makila na nyesika bo uta na ba Camerounais azo baby c'est la biso etini na biso yaya falo kata bango depuis ka bamboshi ba koma bangala oza kindoki te bato bali ko yibaka biso culture boye na misu makasi yaya ba Brazzaville nde bazawana musana bango yango wana mama wana zoloba ke bodlo ba bango te ba Brazzaville no bozala ka bongo comportement na bino bolingi ba mama ba belle famille ba belle mama na bango kuna bakota ka ba mabala bana na bango ba bala bana na bango na butu yozo mona ba famille mobimba nyonso basala ka kisi mama bokilo sala bekisi ba si champion na za mobali ya butu a mama na ye soko landela ngo bien comment mama sokola kayo aza muto aza mobali ya butu a mama na evine normal kizala pe normal te akovanda na mwasi te po ko simba te aza déjà na mwasi déjà ya butu akotambola kaka na basi nyonso pe ya te tem oyebi kaza jeune na sisi obota te akoko mata na 20 parce que na minute aza na 12 asisi non ko bota te oui to lo ba vérité asisi pe ko linga te ya asisi ko bota te nandimi kuta komi dana ba 40 et quelques ou à cause peut-être na ba 40 juste be ba 39 ans ko tali boza jeune asisi obota te ya TMM do yenda azana koko mona ngata 20 Golbina tika Golbin ba komela ye ba live liboso sa malinda lela ba famille wana ba finga linda bande ko ke ko lia fufe pa linda donc ba ko linga la bango yete ba Brazzaville ba za ka bongo ba balaka te
atika déjà famille wana eza omona eza famille akisi babala mwana baona butu azazaza ba femme de nuit na ebele vide normal boye kozala nango ezala nango stable te babrazzaville bazalaka bongo bazala molimo ba west africain ya kisi ya kokanga atika na ye libala wana. Merci beaucoup, merci maman. beaucoup. Tapotez les lèvres, la famille, s'il vous plaît. Bozo tapoter, t'es normal, ça tout le monde. Beau tapoter live. Pardon. Non. Et comme maman Charlie. Maman Charlie, vas-y, Toyokao. Bonjour. Bonjour. Bonjour, panel. Teme, ngala matina na redifie mo mkie pona ser nga ucholobo. Tanga lubike ba Brazzaville, lo bangala batate bazali. Ba tutu ya lo ya elle, so mboka na bangala na bango awa, itala na mboka na biso ya Kishasa. Bangala bazali babenga bamboshi bangala ni bazala savoir bayebi ko réfléchir bazala kwa ba Congo te yo mona de bangala benga mo bangala bato be fondo wana be fondo ya etala na mboka lutwa ya Congo Kishasa bangala bazala Brazzaville ngai lo na mateli na yeko na ngai explorateur azala omoni mabala Brazzaville na zayo na bazayo po babenga so bazayo wazi esimba kate babala kabiso te simba ta ubotine bala 5 au fingo kaka zaiwaz mama bala na yo obala ila mbongo mako finga yo abota ke boteli bala mabala sona bango simba te ekinda musika te mabala o evanda na Brazzaville e mabala bakonzi mabala basine so Kishasa bango penza bavanda na mabala na bango kimia mais les restes tala ja ba globi e simba kana ngote bazala vérité moi muso to lo ba ote mibali nyoso bazala ka bon mibali nyoso bazala bina pour faire vous avez 100% que Congola nga koli na Brazzaville na tikala ko linga Brazzaville ate na koli na Brazzaville na bimata la Congolais mo Brazzaville la sala ngote po ba linga ka biso te ato vandi na ye ako fingo kaka zayo regarde moi zayo là taka papa ba notre fingo zayo ma bose ka ote ko balo ma bala biso na bango simba na ngote Golbin deki na bo malibala yo moko bala mbali yo moko lesaka ye yo moko so kipaka na ye na bakambutu à quoi sert ma oyo kitoko petit sœur ça vraiment ce kitoko mama bomano libala bala su 14 ata yo moko donc il ko bala mobile bala 14 moko okanseki nini na bala 14 wana ba kongole balingala ba biso te wana ka basala basama balinga biso TTM balinga ka biso te atozo liana ngala na ba copine na ba kongole Pardon maman, na vérifié bangala bazala te na Congo te bamboshi babenga bango bangala yo kanga TM bango bazande bamboshi mais zela pardon maman baza bamboshi mais baza bangala te parce que bangala eza na lac Mungala donc bango baza bangala te baza bamboshi mais babenga bango bangala ta musu na ta musu façon de vivre na bango te bazala ba savoir bayebo omoni aiza baza de bango mo bazana de ka bakabona non on a sidi bayoka na namte siko so ngo vanda elle to benga bangala elle pour la ni bazala savoir le quoi biso bazala quoi ba quinoa voilà mais en vrai ba bangala te ya s'il te plaît maman soko ebi histoire te tika koloba boye mama biso ba kongola ki chata to protéger culture da tika to boto koma babanya mulenge lo tika to yebi histoire te mungala kaka na laki mungala kuna na Équateur isa bangombe bangwaka bangona bangala omona ngwaka kuna na Congo Brazzaville azolo bakingwaka maman si tu connais pas l'histoire arrêtez ceux qui babenga bango bazo yiba bino culture bazo qui sabine loko boliko yokate gouvernement zo bango boliko kokaba ville culture na bino mama premier ministre biso bajibana na bino to ko motel mais na bino bolakisa biso lo te tozo sa ba recherche mais bozo lobaka bazo pekisa yo tala baninga la commentaire mama mbosha za Cameroun za Tchadien za West Africain tika makambo na soko ebi histoire West Africain. Oui, kende kotanga histoire mama dimela biso bana tozo tanga tozo biso vérité dem yebisa mama oatika ko botika mama ba mama congolaise. Ce n'est pas les sujets, les sujets. Bozo tika la biso nini non c'est pas les sujets ya lobby ça sujet de ko to lo ba na biki la tête maman vas-y ba benga ba mboshi bangala tele melango baza bangala te bobinga baba mboshi tele melango moi je n'ai pas là ba kambone tenga ngazo mama kaba globi moi ni moi na atika na ye maman globi bo tele mela ye atika na libala o atika na ye libala ngo atika na ye po lo mo balongisa na ngote mo alesa ka mobali mo afuta kanda ta yo moko fumate oki mal chitoni mo la kitoko boy osala niso yo mobala pe 14 non boma libala ngaba na matepe boma na yo
En tout cas, merci beaucoup, Maman Langai. Tapotez les lèvres, la famille. Maman Kelly, vas-y. Tapotez les lèvres, la famille, s'il vous plaît. Maman Kelly. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, en fait, je suis congolaise de Brazzaville et angolaise. Moi, c'est quelqu'un qui... Je suis Golbin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle est respectueuse, en tout cas. J'aime bien sa façon de faire et tout ça. Mais ce qui est déplorable, c'est son mari. Son mari, ce qu'il a fait là, ça ne se fait pas. Peut-être que Golbin était tellement amoureuse qu'elle a peut-être, malgré qu'on lui avait exposé tout ce qui se passait, elle a quand même aimé ce monsieur-là. Ça, c'est le problème dont on reproche le plus à Golbin. C'est vrai que le monsieur, il n'est pas bon. Mais une femme, quand tu connais la vérité, faut pas te mettre en couple avec un gigolo. Parce que le monsieur, là, c'est un gigolo. C'est un gigolo. Il vient dans la vie de Golbin. Il dit d'abord que non, qu'il avait 3 enfants. Ça, c'est l'histoire que moi, j'ai suivie. Qu'il avait 3 enfants. Et après, au fur et à mesure, elle apprend non, que non, le gars, il a 12 enfants et tout ça. Elle avait peut-être pas vraiment le choix, mais aujourd'hui, là, elle a le choix, elle a le droit de refuser ce monsieur-là. Parce que même moi, là, en tant que femme que je suis, elle a le droit de refuser le monsieur-là. Parce que c'est un homme qui est irresponsable. C'est un homme qui ne pense pas, comment on appelle, il ne raisonne pas. Ça veut dire même qu'il n'aime pas Golbin aussi. Donc, Alinga Kaiti. Ils ont l'accepté que yé, à mon bal moko, hein, moutou ils a bien été. Donc c'est un peu ça. Mais non. Merci beaucoup. Par rapport. Vas-y. Donc il faut, ils ont des conabino, il faut voir ça, bah panel pour essayer de conseiller la tika. Ce qui a tiki à cause on a toujours mon bal moko y a bien. À cause de 50 vidéos à tika maman nanga, comment on a ôté? Oui, à cause on a moto a bien passé, mais bal a bien pe bazali. Baza na bango. Mbala bien na bambo kanyon surtout hein bazali. Parce que ngana ngosana na séparation té. Merci beaucoup. Mbala bien bazali. Merci beaucoup maman Nangai. Tapotez les lives, pardon la famille. Maman Love. Et tout Nangai. Vas-y. Ah, Love, merci. Bonjour Yatem. Ngelo kolengena lobezani. Na sala ki analyse bien ma comme là les kana ba panel awa. Oyo ngana lobezaki. To matato kita ya champion alinga ne Golbin te. Faut comprendre. Ils ont mis bal misusu bazate tellement narcissiste, bazate tellement je peux dire que baba toxique ou baba autiste. A Monica fille mo boye, a boa kané bassin na ya buka ne bassin na réseaux sociaux à la CPL na ya bi que not ki za boye ngana comme c'est moi sinanga pona la samba sa ngana mana monsieur. Mais il y a champion qui n'a vie à Golbin, t'es pas comme c'est moi si naé, APC kimia, APC sécurité, des bisous bastolinga, qui m'a APC sécurité, APC stabilité. Vous voyez un peu? Parce que comme on a que champion, à dans ce qui gêne, soit à judo, à ce champion judo, tout le monde en Golbin na chaka chaka. À judoka. Oui, tu as vu que na bama ça n'a judo comme ça na Belgique, na France, ba gagner bon bien. Ba du lango bon, est-ce que qui champion ça judoka on bête à ça ne judo solo na France, à bête na Belgique. La question quand je dois apporter à organiser bon bien nani Golbin ko a na sumu salata parce que ça paye bien. Moi je connais un ami à moi à son banda pour la Belgique quand moi c'était na charge. Moi c'est abala peka moi c'est abota peka bana 4 na basangsa bana bango azoka moi na so moi za ta sapato bien ya combo basaka combo et tout. Comment na Golbin nge pesi nga souci parce qu'elle est une très belle femme. So ndeka Golbin moneka ke yena linda na champion kuna ezali benda place ta bongo bakenda kokota te oyebi ke mobile ndinga zawana poni na okena audio mususu na live mona ndeko ne pas diva ou bien te pas mutu mo benoka ke Golbin ayeba ke champion azalaka na linda tango champion azalaka na linda Golbin andabima andako donc c'est comme si champion ndeko tromper Golbin na linda linda na Golbin Golbin na linda pardon anda tromper linda na Golbin. Si on y tonton makambo ko yinde tout et tout linda aussi elle a pleuré donc au moment moi soit na zemi oh mobile a suicide mutema azo pleurer pe ko pour famille mobile babala ke ba côté là bazo blessé pe disusu elle a pleuré nzamba amona rama ya misu ya moi azo lela yeba ke karma iko zonga mobile oyo ayeba ko se discipliner te oninga ko mona moi cité
wa mona kelo elo ninga na kefa comme ça ye mobali ya bongo soka bali yo yebaki ozano iris na yete oko souffrir na vie tout ce que ça ba je ko bolingo place na ezate omoni eloko ne soka base eba source ezaka mabe fondation eza mabe ekokendaka mabe soki base nani base zaka de mabe ekenda parce que Golbi azaki consciente que Linda zo il a pour la mobile les papa ba na ye mais il y a Golbi na côté quand même si côté au côté quand même yeba ke bolingo bongo ya wela wana ova na kimia to zapena esengote pe likona ngo pe susu ya champion aza mobali moko ndumba ye eza ngo ndenge na ye en plus mobali azaka fils azala nini mobali ndumba ya ndumba ya aza mobali ndumba parce que tana nani tem bota kande Golbi naza Golbi elle était belle de taille et de figure est-ce que mobali moko on va se tromper sur taille moko pour retromper Golbi na nini nzambe langa botala no ezo lekela ngai tia tout azala sima ana bassin ana mipende amos kitoko libo mo plat nga on eba te Golbi na bonke makolo ou bien nini tam saka te obi ya champion zancho yo ko zuda mo de akokana nyonso aibi koloba azama yele aza intelligent aza comédie aza longi kitoko nyonso kitoko evanda mo te ka ko tromper disu kaka mais sur oza misama be en plus si colonna ngo oza sous fils à maman ba fils à ba maman nyonso pas se permettre ko sala mabe parce que maman à côté là aibi ki ba ndeko na batu ba côté là botala ndenge ba ndeko na mwasa na côté à côté du champion kuna na live ya diva eza na sens te eza na sens te ndenge za bo ya maman Golbi tolinga ko makasi ndeza boye ko epesa so kana so obike la so champion to beta et to ko sangele to beta parce que asali ezala te comment na champion nga ba hypocrite ozo mono ndie mobali moko charisme on dit mobali moko zo moi c'est en charge on dit mobali moko donc okate elongi kimia ne to moko donc ya hypocrite okata c'est là la match papa la ngai tapoter les lèvres bonjour papa c'est là papa yom tozana suka kuno zo pesa bonjour au sauter tâche boita yo moko vraiment Golbi mama chité to pesa tum super na zo chité muke mo na ka Golbi ba yo muso ande ko stala la famille je voulais dire juste un truc et descendre en fait papa au sauter vraiment be tâche ata yo moko Nalobi Boye. Je suis de la famille. C'est bon. Ah Botika Lobako, la famille, hein? Ah, pourquoi vous êtes comme ça? Botika Mtaloba te poser ma question. Hein? Oh. Telier moko on dirait. Avec qui Chité nani non na papa nani non na papa maman Kotilove Chité s'il vous plaît. Allô Chité. Ouais vas-y. OK merci. Pensez qu'on appelle ça les femmes sont au monde qui mobile as fils à maman Kochali tambete. Kochali tambete parce que moi garçon il se permet de faire toutes les bêtises comme il veut. En plus ma Golbin pardon yaya. Olingo lingate ngata na ka ki odwana zo supplier ngalo na butna la lito zo supplier chapeau parce que champion na soko dana tongo ke na ni tension mata kinga champion mandimina ka makamo sa lobeza bongo te ya okomo bela tension likola mobalo bato ba welelaka tala na santa bano ya s'il te plaît bema eza mo libala te bima na libalo yo ko ka no sonité ko to koloba ke okumisa ke bobali be obete peto betele ba gazo na bambanda na ba linda na ba sara po baze bele beto betame kazo ke yonde mutunga na nzo ta ses ngam na garder champion mobali soka lingi yo tato boteli ozawana te mobali soka lingi atozo bua ka baba sendenge fera yemba obuki base etala kana ngo ete pakata ne ndumba yango ndenge na ye akenda kota mukila ne partout ndezana yaya bana no baza bana no mo bike mama no kufa na mama te mutako to la zate yaya bana no bana posa na yo yaya oko ndo bela attention na age hotel kola mobali ngwa piso to stocker na charge ngako na quantième to na charge kala jido ko te ki champion za ngo ya mpiaka. Merci beaucoup, maman Langai. Merci beaucoup. Oebi n'attends commentaire moko. Alors bien, je suis de la famille. Je suis de la famille. C'est bah si on a réunion la famille.
Bota botela pardon. Maman Béni, vas-y, toyoka yo. Baby so awe za réunion ya famille. Bonjour. Papa, maman, toyoka na se longola ba casque, longola ba casque. Vas-y. Vous avez mystique, hein, le Congolais. Eh, baby, ça, ils ont la famille. Maman, toyoko la sebondeni. Oza samai. Ok, ok. Maman Reine, vas-y. Maman Reine, vas-y. Bonjour TTM, na ba ndeko nyonso ba panel, nazaki na ba commentaire natagaki Golbin, je sais qu'elle te suit. Golbin, tu ne mérites pas un gigolo ma sœur. Ndeko nanga muteke, moi si kitoko tu ne mérites pas ces gigolos et yoka biso. Et loko nazo banga ezala kaka ndenge ba lobby te nani garçon nga mema o dana banganga. Soka mvuta yo, soka sorcela po wana eza ndenge na bango. Omoni Honorine Poche, o bakanga la Kinshasa na munduki. Akoma la vue wana pona mobalo alia mukanda ya Brazzaville. Mais na yebite to osuka pito ke na débat wana tepo débat wana biso nyonso tout kinois tout Congolais Kinshasa ayebi mitema ya ba Congolais ya Brazza. Donc boko mata bo se justifier nde bolingi. Tem kaka récemment na mars na avril azaki kuna. Azonga ki azaki déçu. Biso to wana bato o bakufa kuna eta débat kutute. Pe ba olongola biso ngote. Pour réseaux sociaux et bakisa biso suko yeba bango makasi to mona ka ba live ndenge ba déversaka rage na haine ya ofele. Alors que biso to ba moko ba sala biso ndenge to na motema mususu. Nzamba pesa Congolais ya Kinshasa motema mususu. Soko kena ba communauté nyonso ki témoignage na biso to zaka ouvert to sungaka batu to laksa misala to e makaba